eza état de ceux qui trouvent sous l'autorité d'une autre personne. État oyo moto akoti na kati ya boumbu epai ya moto mosusu. C'est celui qui est soumis à la merci de quelqu'un ou de quelque chose. Quelqu'un ou à cause de nani? À cause de la Satan. Moutazo dépend de la Satan. Ça dit quoi? Satan a utilisé moyen zamba côté là exaté. Or avant zamba côté la moutoyo, faut dépendance au salini et si là. Est-ce que tu dépends de Dieu ou bien on dépendra d'abord encore dans mon lili? Bah ils ont pas tebe bazo dépend de ma fétiche. Bah personne moi qui si moko boye câble moko au tchan loboko ndeko protéger. Bah là ça au gourmet chenette moko singa moko na loketo yango ndeko protéger. Tango zalaka mona muke bazwaka singa bakanya loketo ya mwindu bazi mususu bachena makolo mususu bacheyo yango biloko wana ekenda wapi? Apparemment biloko wana to mona ngo isute mais eza impact spirituel nango eza makasi ti lelo batebele bazo dépend toujours na basinga ya molimo ya kindoki basinga mabe. Et belé dépendance ça bon ça ba médicament ba condamné yo zaka mutabaki si soko meliki cité oza bien té maman faut luka délivrance dans oza prison mobimba papa oh comme qui si a vie maladie chronique pardon on est comme dépendance ba ndika ko melakis est-ce que na makila na Yesu eza maladie wana kindoki wana oza nango wana eza prison mobimba cheyo au film obiono yoza yo obako bela tant ozaki mona muke yango esengeli bana komela makisi vi mobimba boza makmili mabe ngana omela kisi vi mobimba te e bana ndenge nini bandoki bana na bango baza na santé ya bien ngana osambela nzambe nazala muta bakisi e ko banda ndenge nini nzoka na molime si ba condamné yo ba koti na kati ya prison. Voilà pourquoi Matthieu a oué pour naïo. Ebele, ba pesa elo comment ba pesa kat, musu ba zombong, ba bi zombongo yo, tchao na mbongo na yo, o ba na ko mona ba mbongo na ba na ko se multiplier. Nzoka di yo ka ces chance ba pesio, nzoka de ba cotisation na kati ya prison ya dépendance. O ba na ko dépend de kana ba esprit one. O ba na ko dépend de na bag one. O ba na ko Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Il y a R.O. Bokolanda Bisso. Ils ont émission Nabino Carnet des adorateurs. Où ils ont présenté par Moussali Nzambe, moi Nabino, Milton Kassanga, Maklier, Zambé Pambola Bino, Nalingi Bino Mingi, Bibelobi, David Azif Nzambe, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Abako linga David Mouroua abako linga prophétie milité. Prophète à sol zaika yimoko. Yinda bako linga parole de Dieu. Antinzambe ta parole. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Et puis ça ngaï sengo. So moni mon nzamba lingi suma lo banzamba était à posséder déjà. Voilà. Alors ezali 17e partie na biso ya ba enseignement oyo to bandaki toujours parler sur la prison ya molimo et les autres relobela sur prison il y a dépendance. Prison il y a dépendance. Batebele ba dépendra na bat. Nzamba koma dépendance na bangote parce que spirituellement baza ko kangama na kati ya prison. Dépendance ces animes. Na français de lobby eza état de ceux qui trouvent sous l'autorité d'une autre personne. État oyo moto akoti na kacha boumbu et pas ya moto mosusu. C'est celui qui est soumis à la merci de quelqu'un
ou de quelque chose. Quelqu'un ou à cause de nani, à cause de la Satan. Moutazo dépend de la Satan. Ça dit quoi? Satan a utilisé moyen zamba côté là exaté. Or avant zamba côté la moutoyo, faut dépendance au salini et si là. Est-ce que tu dépends de Dieu ou bien au dépendra d'abord encore dans moulili? Bah et ça va te bazo dépend de ma fétiche. Ba pesa moi qui si moko boye câble moko o tchan loboko ndeko protéger. Ba latsa o grumet chenette moko singa moko na loketo yango ndeko protéger. Tango zalaka mona muke bazwaka singa bakanya loketo ya mwindu bazi mususu bachona makolo mususu bacheyo yango biloko wana ekenda wapi? Apparemment biloko wana tomona ngo isute mais eza un impact spirituel nango eza makasi ti lelo batembele bazo dépend de toujours na basinga ya molimo ya kindoki basinga mabe. Ebele dépendance sabongo eza ba médicament ba condamné yo ozaka muta ba kisi soko meli kisi te oza bien te maman faut luka délivrance nango eza prison mobimba papa oh comme kisi à vie maladie chronique pardon on est comme dépendance bandika ko melakis est-ce que na makila na Yesu eza na maladie wana kindoki wana oza nango wana eza prison mobimba cheyo au film obeono yoza yo obako bela tango zaki mwana muke yango esengeli bana komela bakisi vi mobimba boza makmili mabe ngana omela kisi vi mobimba te e bana ndenge nini bandoki bana na bango baza na santé ya bien ngana osambela nzambe nazala muta bakisi e ko banda ndenge nini nzoka na molime si ba condamné yo ba koti na kati ya prison. Voilà pourquoi maté a oyé pona yo. Ebele ba pesa eloko mo ba pesa kan musu ba zombongo ba bi zombongo yo tchao na mbongo na yo obana ko mona ba mbongo na bana ko se multiplier nzoka ni yo ka seza chance ba pesio nzoka de ba cotisation na kati ya prison ya dépendance obana ko dépend de kana ba esprit wana obana ko dépend na bag wana obana ko dépend na chaînette wana obana ko dépend na bic magique wana obana ko dépend na nzungu wana maman abotinga mama koko nanga ya mwasi atikela e machine ya ninyo machine à coudre machine wana egata na ndako soko lingo za problème na mama abiso kende ko simba ka machine wana wana c'est héritage pas ya héritage ya machine à coudre egata mabimisoka tu na moy alengela ngo abombia ona man et parce que derrière machine wana eloko spiritualité nango eza vie ya bande bele eza bazo tonga yango bazo même nga moko na bako tonga nga batonga vie nanga bakanga yango parce que nazaki na kati pe ya prison ya dépendance au dépendant na cigarette soko meni cigarette aux à l'est. Soko bimina mwasi ya libanda te mobala libanda te oza à l'est oza na kati ya prison esengeli obima soko meli drogue te oza à l'est soko escroquer mbongo te soko détourner mbongo te oza à l'est oza wapi na kati ya prison nini bakotisa yo nini ezosala que jusqu'à présent, aux autres dépendent totalement en Dieu. Mais aux autres dépendent de la force maléfique. La force maléfique n'est pas contrôler. Voilà pourquoi nous avons l'action même dans notre talaou. Et bandoto est un message prophétique. Oh, l'équipe de parole prophétique, on appelle ça de l'église. Oh, nous avons ça rabiso poto luatomi yeba. To yeba identité na biso. To yeba bisika toza spirituellement. Parce que au cas où nous avons ndoki. Dans la Bible, na Zacharie 3, Josué le souverain sacrificateur, abako benga ma souverain sacrificateur, nous avons na molimo balatisa e lamba ki ndoki na molimo ndoki. Mais na moy ba yo bonda pona bino. Boyamba, boka mata bozwa nini?
ndoki abotakani. Voilà pourquoi il est important yaya au Luka délivrance. La dépendance fait de sorte que la personne devient indiscrète. Si on va continuer à la prison, il y a dépendance. Okokoma indiscret makambuna o moyo bomba ezate même ndoto zolota obeta bandoto ne pas mutu nyonso makamuno no bango batu nyonso pona nini njokande spirituellement ici ba cotisio na kati ya prison moyo bomba secret ezate Joseph a un problème na vie parce que akenda ko beta lisolo ndoto na ye akenda ko beta vision nzamba pesa ki et pas ya bato ba sengela ki te abete la bango baton ba koma ki ennemi na ye bible bi ba inaki na ndenga ko sakana te. Genèse 41 verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa changeant ses vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Ah! Oyebi na kati ya prison, Joseph azobondela, azotsanzambe mawana yo, ebimisa na kati ya prison à dépendance, na kati ya prison à servitude, na kati ya prison collective. Yahweh mawana yo. Azo implorer mawana nzam, azo luka délivrance na kati ya prison, a luka délivrance na kati ya prison. Yo ko toza no libre. Oza na temps pour sambe la main. Oza le délivrance oza têtu, oza. C'est parce que oza na kati ya prison ya dépendance, bazo lingate obima. Même ngamo na kati ya prison moko enfermé na bisika moko ya somo. Siko ba ko contrôler likolo, ba contrôler penga na se. Na linga ki na bima mokolo nini. Arme moko zaki likolo, arme moko zaki na se. Mais tango nzambe ko kangolanga nazobima bazobetaka ba flèche ezozwate nazoke tina bima ki na prison moko somo ya dépendance izana bato ebele baza na kati ya prison oyo problème eza que nzamba tininga pona bimisa yo na hâte na bimiso mbangu na lom problème ya délivrance te comme ya mbangu umeli promesse nzambe umeli et comme nzamba bimiso na hâte Joseph awa ba bimisa ke na hâte et ba changea ki elamba nzamba linga peso elamba ya sika oyo ko kamusa banguna na yo nzamba linga peso elamba ya sika oyo ko pesa o victoire nzamba linga peso elamba ya sika pour promesse na ye ekokisama na bomo na yo tant que oza de lamba ya kala elamba wana ekopekisa promesse nzambe so ebite ekobundisa yango ekoarrêter yango bakobondela mpona yo amen okolema me makambo nzambe eza na bana nzambe balema makambo nzambe ebe biso bakendaka église te parce que bazosika nzambe akopambola oyambaka mata zuwa alleluya yalobi amen. Et l'autre côté, on a besoin de délivrance. Tika loyenge. Faut le connaissance. Faut le connaître. Pour faire des exploits, tu dois te connaître. Est-ce que spirituellement, vous en avez? Tantôt, quand vous avez mouton, vous avez mboa, vous avez un pouc, vous avez un mousselé, vous avez un gando. Comme ça, vous en avez un prison. Et c'est un au pima. Yanzambe Torobi. Amen. Prison à dépendance et poussaka mutu au bakoti si wana assimiler devant les hommes au lieu de s'assimiler devant Dieu. Au moins batebele pour assimiler devant les hommes à ma casse. Mais yebisa et tofuka mata pendant 30 minutes, tu dois une heure de temps en prière. Ça va faire beaucoup de temps, ça va mettre beaucoup de temps. Au départ, mais si on peut se rendez-vous, il y a un héros. Ceux qui va passer rendez-vous, il y a un héros. Au monde, il y a un bangu. Arroser la 2 heures, 3 heures de temps. Mais prière, tout semble tout ça 2 heures de temps. On va prier, on va aller où, mais là. Il y a ceux qui ont sunga yo. Ngana sunga, bah, diboso faut bon dire là yo. Faut tout le temps, tous les gars d'abord na cure d'âme. Bah, tout traiter d'abord âme na yo. Après, ce qu'on peut prier. Après, on va m'y coucher. Au départ, pasteur, il faut prier pour moi. Moi, la moussala la yoka. Yo mo fo bondi la. Comme il yo mo fo bondi la. Au moni yesu tant avec na mokili. Et ça pour asala batwa comme ba disciple. Au moins ba pasteur va zo refaire endormi bino. Maman, na bon za pona yo. Papa, na zo bon. Yo zaka o bon za pona batu mo bio mo za ba problème. Au bon de l'idée. Ngana on l'action ma bondi la.
Pour ceux qui le attaquer, yo mobilier ba programme, deni ba déprogramme. Mais so yé bien ngoté ça passe, moi mutu passe pris pour moi. Ma colo passe You do ba ni ko sambo, ozaka ki simbi. Okola raté. Bima la distraction ya. Et comme itan oyé kola, yo moko o se dépendre dans Nzambe, o se dépendre ba sala Nzambe té. Oyoki très important. Moto na prison ya dépendance, regarde na ye ezalaka na batu. Bible maudit soit celui qui se confie à l'homme, celui qui regarde l'homme. Mais béni soit par contre celui qui se confie à l'Éternel. Bima na kati ya prison. Prison il y a dépendance et pour ça kamutu, pe me makamutu na blocage, et me makamutu na échec, et me makamutu na malédiction, pe me makakufa na kati ya vie ya mutu. Objectif ya ba esprit ba bomayo okufa na yo. Dépendance de la nini. Le gomiye ba dépendance na yo ezalaka na nini. Ba kanga yo wap. Na kati dépendance ba longa confiance de soi. Moto comme incapable. Ya ko ba décision. Moto comme inapte. Moto ko zanga nguya ya ko activer makambo. Omoni moi si na matrice na ye. Ceux qui m'ont la semence, moi en côte il faut activer. Mais je suis pas kangio, ça pour mouiller. Mais ouais, faut le cancer. La personne n'a pas son point de vue. Montant que ta prison, il y a dépendance, point de vue et contacter le côté. Point de vue, il y a yoga kamalam. Montant que l'ongolais maîtrise de soi. Maîtrise de soi, aux allons sauter. Dans la prison. Aïe 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 aïe. Yango na vie, il faut jamais quoi accepter ma peau de vin pour ba kango munoko, pour ba pêcher ba biko lobate, pour ça la boité jambongo, ba peau de vin à cause jambongo, au tiré ba bomata muninga. Hein? Vraiment, obi prison au koti, prison munene, ba ça muninga mabe. Obi prison au koti, ba be yango prison, il y a dépendance. La dépendance est une pensionnelle. Et ça prison pensionnelle. C'est la marque de gêne, de honte que prouve une personne. Si même tu as toujours Sony, devant tu as toujours Sony, il y a toujours Sony, à ce jeune toujours. Motowana, on a quatre prison, Sengel, Abima. Moto on a quatre prison, dépendance, à la créativité, à la faible, paresseuse. Aïe aïe aïe. Tangue komi, olukan zambi. Prison, il y a dépendance, et ils ont empêché bisto lukan zambi. Prison, il y a dépendance, et ils ont sarabiso na ba mauvaise habitude. Voilà pourquoi Nzambatindi maloba oyo. Bibelobi, il envoya sa parole, et sa parole lui guérit. Maloba oyo soke eza parce que Nzamba moni ko ozo dépendre na yété. Apparemment au paix sa image que tu dépends de Dieu. Nzokande regarde na yo, ba pensée na yo, eza tourné vers les hommes, vers autre chose. Tu n'as pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi Sengel Oluka délivrance, il y a prison, il y a dépendance. Ezalaki Mongongo, il y a Moussakoli Milton, Obima Lobanzambe, ils ont prophétie par excellence. Hein? Ce que nous avons Lobanzambe, et que nous avons que nous musika dans Zambé. Parce que Lobanzambe est dirigé à Kabiso. Voilà. Joie numéro, ce qui est au Simbami, au Lingiko Bengabiso. Lelo, tantôt ils ont bien pour nous, l'obé trop tard. Pour que Luka vous souhaité. Yaya, ouais, Luka vous souhaité. Au Bengibi, soit tête, tant nous avons bâti là que l'Ipamboli, yo négligé. Plus 243 85 88 18 053 plus 243 82 560 22 00. N'abonnez pas pour Seigneur, merci pour na malobanayo, malobanayo des vie. Merci pour la vie au écoute biso, pesa biso makasha ko lukayo. Pambola
ba téléspectateurs nyos na mokili mobima o balandi biso bolamu na yo ezala partage na bango na kombo na Yesu Masia ba santu tolobi amen.